Quand les gistes se multiplient, le peuple de Dieu, Bana Congo, Bana Sengo, tout ce lien t-shirt Oyeye, parce que tout le monde, Nenge Bokaboli, tout le monde, mais c'est Christopher Azana, beaucoup des hommes de Dieu, ils sont là. Mais je m'oppose à la partie. Ça vous fait comment? Oui, tu sais bien que Namboka Nabiso, depuis les politiciens, Babandi, Kokambamboka, depuis le Mumba, jusqu'à maintenant, il y a des spécialisés. Babandaka, Tobandakate, Babandaka. Oyokate na kati ya Congo ke kozali ba confession autochtone congolaise, non non. Ça veut dire les lokasika. Ce que les lokasika Babandaka basuka kamabe. Po batu bazao kanisa liboso ete yo zaika kabiliste muto kabila kaka. Non. Bazoka mwandenge okomi pe président Facha yawa. Ozopusa na pe. Serviteur de Dieu azaka mutu ya mutu te. Tozomona makambo malamu te. Ba ministre congolais bazo se déplacer balongwe awa une des Zambie baké koluka masango. Pendant que yo zali Joseph ozali awa. Mais yambo pousa na pembeni ya mokonza mboko ko bwa kata mo babiloko moko pour pallier na mo babiloko wana mike monsieur l'archevêque. Ceinture ya mokonza mboka ezali ko empêcher ba mususu bakota pembeni naye. Aka français parler belé yango batondi kuna na ensemble. Yebisanga français belé tondi ona na 500 quelques mais bazana solution masango te. Masango ya pamba. Pourquoi babalkanizaka biso depuis kala? Biso nde tofongola miso te Mobutu eko comprendre bato basilisi biso retour à l'authenticité basible masasi na mutu na kozala pembeni na bango jusque na temps oyo nzambe akobongola mboka oyo elongo na bo bazoyo kanga bo bazana mawa moko netianga pona ko changer bato. Exacté pour comme apôtre Zolia Bamburger. Ils ont makasi ko rassurer batu que ceux qui ngana ndé na zawana na ko apporter changement, et puis à la fin tout le monde a kailo côté. Et na ba dire non le but que dans une année awa Congo est ko changer dans une année. Mais ni nous ont rassuré biso peut-être dans 2 mois awa. Deux ans associé à Congo. Exacté mboka zo pela moto zo bunda yo zo pesa maintenant ba idée na ona famille no libanda. Pesa bitumba na yo na kati. La kisake ozaliko compatir na peuple wana est abandonné. Chaque pays ezali na spiritualité nango. Et sengeli tozala tozonge la spiritualité na biso oyene et boy christianisme te. Parce que simo kimbangu kiangani azala ki chrétien, il y a église baptiste. Ça veut dire et lokaliboso oya la kisaki biso eza Yesu. Premier vice-président ya AFES. Est-ce que okoki na élévation oyo komi nango o memeli bana mboka nini? Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour, je vous dis bonsoir, je vous dis shalom. C'est par laquelle vous allez suivre cette chrétien. Vous connaissez très bien l'idéologie, l'authenticité même de ces grands magazines Audition, de ces grands magazines Solo, Yabana, Yamboka, au travers de cette chaîne de grande visibilité. Vous connaissez très bien télévision, ici des guérisons, télévision Yabana, Boka. On est là pour investir dans vous, on est là pour investir dans les mains. Yango et Saliketo et Bonsala na pourquoi lelo. C'est pour cela, mesdames et messieurs, je vous supplie, je vous convie à vous installer très confortablement dans vos fauteuils, parce que ce que nous allons parler tout à l'heure là, ça sera quelque chose de bien, des restaurations, parce qu'on a le privilège de recevoir ces grands hommes de Dieu. Vous connaissez très bien l'archevêque Eradi Ben Caleb, le président des églises autochtones ici dans la ville, province de Kinshasa. Vous connaissez très bien l'ange de l'église ici de guérison, et puis le patron, l'initiateur de cette chaîne de grande visibilité, la PJ Télévision. On est avec des amis, les hommes des médias, les professionnels des médias. On va essayer de parler de tout et de rien. Qui je dis bonjour Dieu. Bonjour Félix. Très bien habillé, très bien
Merci Vous beaucoup. êtes toujours dans le Merci. confortable. Merci beaucoup. Canapé, Colomano bet ma pièce, mais ça est-ce que dans les bazin au Kangalma putain. Le temps là costume. Ba pièce ni. Oh la titre. Et ça pour honneur en Zambie. Ma gloire est zongela. Je suis très ému, très flatté d'être en face de vous avec les hommes des médias, le professionnel des médias. Et ça, il y a 50 ans, responsabilité, la signature de la charte de l'Alliance de forces sociales aux Alpes parmi Baili, au Bazo Kamba, société civile Abisso. Tango, ma pesa qui responsabilité, voilà, yomo komi lo belagini. Oyebi musala mutu. Nde pesaka esika bakolokotaka mutu te batie baplace quelque part te musala oyo azosala ezomonana bacharge oza nango musala ya malamu ekomema yo quelque part. Ça veut dire bapesaki ngai esika wana na mérité parce que nazotelemela confession monene oyo ezali kotala baéglise nyonso autochtone na kati na mboka na biso ya Congo et puis kozwa nano mission wana mpona koréunir ba confession wana ba communauté wana c'est pas chose facile dès que ba communauté nyonso wana yaki komi retrouver sika moko oyo eboyamaki na ba communauté misusu parce que ba communauté misusu ba confession misusu eboya bango komi associé na bango nzambe apesaki nga mission ya kokende kosangisa bana nyonso ya papa Simon Kimbangu Kangani kotia bango esika moko pona komona lolenge nini bakoki kosalisa mboka na bango cette fois-ci. Na bande autour au travers le monde parce que tant on a charge, on a responsabilité, on a mais ils ont les belés, il y a des serviteurs de Dieu au pays bazar, na ba plateforme pe na ndenge sengeli mais tout ce monde a yo na ba plateforme belé ekobota ekobima toujours ebelé au travers ces grands magazines lisolo ya bana mboka Congo. L'homme de Dieu, na yo moko vandi benana mobokoni na plateforme nini oyo na o vandi ezo pesa yo restauration pe kimia oyebi ko na communication na peuple congolais parce que quand les gestes se multiplient le peuple de Dieu bana Congo bana sengo tout se fait lien t-shirt oyoye parce que tout moni nenge bokaboli tout moni monsieur Christopher Azana beaucoup des hommes de Dieu sont là mais yo moko za la partie wana ça vous fait comment? Oui, tu sais bien que dans mboka na biso depuis ba politicien ba bandi kokamba mboka depuis le Mumba jusqu'à maintenant eloko moko est spécialisé. Peuple zo continue konyokwama compte tenu société civile ba église ba lobela ki bango baza politique. Mais ce que tali na kati na Bible bato bakambaki c'était des hommes de Dieu. Maintenant biso ba hommes de Dieu congolais ba ekartaki biso nga na ye na vision. Il y a royauté et sacerdoce. Royauté et sacerdoce, ça veut dire tokolie la kaka na chera bate sika mindele batika biso yango créer le lomu yibi na kati ya l'église et créer ba mankiona et créer makambo kili parce que ba fidèle baza appauvri et aussi ba pasteur baza appauvri parce que ba mindele bayaki balobeli biso ke esengeli pasteur akuko sala likamususu te eza ni na loi te na constitution mboka ezate eza même na kati ya Bible te. Nzambe moko na nazaki politicien. Vrai politique ko retrouver ko kutango na kati église. Pour maîtriser ba kuluna otia bango pesa bango vie. O maîtriser ndumba pour pesa vie. Ça montre que ozana capacité ya koki ko gérer au-delà même ya oyo ba limita kibiso. Nyonso ane zaki ba plan impérialiste. Ba yeba ki bien que Kimbangu déjà azasia fungwa mais aza éveillé déjà. Lo lenga azali wana soki to tikeli bango couloir ba congolais ba kozala trop éveillé. Et là, liboso toye ko coloniser bango totika bango na l'église missionnaire. L'église missionnaire ne boti l'église na biso nyonso ya ba réveil. Parce que réveil est outil na chambre de prière, ya église catholique. Charismatique ne boti réveil. Maintenant to kotika to continuer kaka na idéologie wana. Muta nzambe asimba kama kambo ya l'état nani. Base moko ya bato oyo bayebi pour tambola bien sengeli kako kota na kati ya makambo ya l'état ndo koki ko somba ndako ko sala politique ndo koki ko sala bo maintenant biso bato to za éveillé réveil te éveillé to timbeli situation mindele to comprendre que to za na lourde charge ezaka ka comme ma peuple na lola te ezapa ko nourrir peuple pe ko pesa peuple conduite ya malamu o ekoki komema et pays na kati na éducation que zali malamu tant que église zali ko faire chaque jour côté bato pona ba changer
mais église yango eza na kati ya décision institution te bakomema bango na nzela nini. Ça veut dire après église moto azali bra sala n'importe quoi. C'est pour cela to sali association de forces wana omoni po esangisa ba communauté nyonso ba plateforme nyonso ba ONG ba mikuta na kati comme société civile ba kende na maponami ya tour oyo eza maponami te ya parti tel parce que tosi to lembi peuple lembi parti songolo lelo bazé sika moko lobi ba mi diviser parti songolo lobi ba mi diviser pire na pire lelo baza ba to benga bango bako ben pire parce que soki to lobi ben pire pourquoi parce que na kati ba relation na bango ezo porter pays et l'autre côté et même les pays chaque jour ko kitana ene na ba problème kili yango société civile et telemi na ba église autochtone pour basale loko moko pour na commémorer sous espoir et à lobby. Parce que bien au travers cette émission l'isolo ya Banamboka au travers cette chaîne de grande visibilité la PJ télévision et puis dans ma chaîne sous partenaire sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui fait en sorte que Bobana Magamaro bien aussi les saraté car Kanya Kandem de Kabola Rabino to renommée to popularité au travers de cette émission. Tu sais Kozali nouvelle classe politique. Oyo zolukama ona osenga na bakonzi ya mboka mokonzi ya mboka era zolanda eloko oyo message oyo Congo eza na besoin ya une nouvelle classe politique. Ezali kaka 2000 familles te famille a tel eyebana kande zongela kaka biso na ba institution ya kolesa biso na kati ya mboka bakomemaka eloko asika te. Mokonzi ya mboka oyo ka conseil oyo parce que na kati ya force oyo ya société civile ezali kotelemela na coordonnateur Christopher Ngoyi na tant que premier vice-président ya société civile na ba oyo nyoso ba président tozana bango okokuta ezali bato oyo nano bakoti na ba institution te bakoti na makambo kanyaka te bakoti nano na makambo ba division wana te na makambo kilikili. Ça veut dire eza bato asika babotami na bato akala basangani bo bazaki na ba ambition ya bien pona mboka me bazo opportunité te ya kozala na kati ya ba décision babandaka to bandaka te babandaka oyoka te na kati ya Congo ke kozali ba confession autochtone congolaise non ça veut dire ezali lokasika soki ezali lokasika babandaka basuka kamabe bisote biso ba église autochtone na ba gérance ya mboka oyo depuis Congo ebanda tozana na société yango makambo nyonso oyo ezo salir ba église lelo ezali kaka ka clique moko ya bato oyo basi ba mi en campagne na mboka nde bango ba yeba na kaka nde bango basalaka. C'est pour cela biso tobimi tolobi non trop c'est trop biso pe tokotana na kati ya institution po to yeba nini ezo lekana parce que peuple ezo kufanzala ezali petit peuple mais maintenant biso tovani na petit peuple ta ba villageois petit peuple wana. C'est pour cela biso ba villageois petit peuple oyo baza trop négligé humilié tozali kosenga na mokonzi ya mboka y compris na président biso Christopher ke azwa makanisi ya kolongola bato misusu tomona ki union sacrée tomona ki FCC les mêmes milongi oyo ezaki na FCC c'est les mêmes bilongi ezali na union sacrée 5 ans oyo basali na mokonzi ya mboka les mêmes idéologies ndé les mêmes idéologies tozo nourrir cacao changement ça wapi. C'est pour cela na kata mapona mi 2023 tolobeli na mokonzi ya mboka toza na posa ya nouvelle classe politique ya ba oyo ba monana na noté pesa bango pe chance ba mona comment est-ce que ba ko apporter un plus le pays. Merci beaucoup archevêque nalandio malamu ndeko Deluxe atunio pour nani bobandara et après en temps bosuki ngana zongi pesuka wana tout le monde a pe période moko bobandaka makambo ya association des églises des éveils du Congo et bandaki mais suka wapi et suka tende yango soko tangi na se awa et komami ACGCO association des églises et des éveillés du Congo autochtone des éveillés autochtones pona kokata na mukuse nde tobenga kaka autochtone mais ça c'est cheko biso to bandaka te poto silisa to kato suka katikati to bandaka poto silisa parce que tozali na vision ya mboka oyo
epesameli biso po tomema un jour mboka na kati na changement total oyo na mashaka ngo mote biso baeglise autochtone soki tozwi chance oyo tokomi kokende nango po bana na biso toprépare bango toprépare turo bana na biso eza ya sima te eza ya polo te eza ya mpiodi te na soso oyo koki komemela ye po apesa yo voir nayebisaki bango ke bana na bino bao baza na baeglise oyo emonani nde ya babola bato tina te soki toprépare bavoi na bana na biso oyo nde bato oyo bakokende lobi mpo na kolobela baeglise na bino balongola bandeko na bango na kati ya bombo. Merci. Mais tu les as vraiment moins mingi. Tu as belé. Na profité na poser à moi 2-3 questions. Donc c'est pour ça que je que ACGECO tika ACGECO. Yondo yeba ki ko définir ngo tebengami association des églises et des éveillés autochtones du Congo. Premier éveillé Simon Kimbangu Kiangani. OK. Voilà. Mais moi question moi curiosité parce que biso ba etozai ba panze sango to kamata resika ba balanda biso. N'a posé moi Église autochtone ezali église ya ba oyo bazweli nzambe na Congo. Nzambe emporté te. Parce que l'église est belée et va dans kati la biso sont des églises missionnaires. Mboka na biso tina mboka ndenge za la kabwe baza bazo gérer ba institution, bo bazo coordonner ko pesa ba ordre. Ce sont des églises missionnaires. Oyo yaki kaka na ba mindele bo ba coloniser ki biso. Bakuti nzambe azalaki ame balobi nzambe azate yango basalaki laïcité compte tenu l'église wana ezala étouffé ezwa munoko te likolo ya institution mboka ezala na décision te et non biso maintenant bana après siècle oyo omoni baye ko valoriser lelo papa Simon Kimbangu Kiangani tozwi conscience que mboko ezala biso ba église nyonso eutaki libanda ezali ba service ya renseignement ya libanda yango ezo comprendre wanozo lobela christianisme non écoute ezaka christianisme te parce que l'église outi libanda ezali kaka christianisme te ba musulman baza ba orthodoxe baza ba catholique baza ba protestant baza mais nyonso wana bazali na ba siège na kati na bamboka libanda maintenant autochtone esengeli ezala première confession religieuse congolaise yango monaki tozwi les 6 wana sili nanu te tozoli te pe Congo ezala na confession nationale o ezo représenter mboka chaque pays mais c'est les journalistes c'est là non a silisa biso tozali église ezali lita Simon Kimbangu ezali te pour église kimbangiste ezali reconnaissance ya mouvement kimbangiste. Et c'est quoi la différence? Écoute, mouvement kimbangiste ezali o ezali accompagné na ba Philippe Mbumba bato tout bakangama kina Kimbangu à l'époque nde ba bengami ma mouvement kimbangiste. C'est pour ça les vrais kimbangistes bazana kati église kimbangiste était. Ba vrai kimbangiste bazana sima libanda église kimbangiste parce que wana bazana sentiment te wana bazo lité combat oyo papa Simon Kimbangu akangama ka 30 ans na kati nde bito ba lit nde biso bana na ye ba ba bimi maintenant pona kolobela ke non chaque pays ezali na spiritualité nango esengeli tozala tozonge la spiritualité na biso oyo e boy christianisme te parce que Simon Kimbangu Kiangani azala ki chrétien il y a église baptiste ça veut dire et lokaliboso oyo la kisa ki biso eza Yesu yango monaki nini roi Baudouin era tindi ba missionnaire ba ya lobeli bokende kola kisa bango nzambe te parce que bango moko ba yebi nzambe parce que koza nzambe ampungu tulendu kozali nzambe Mswahili babenge Mungu na baluba babenge vijimukulu na kati ya bangala babenge nani za komba ça montre que déjà 4 langues wana bayebi nzambe bien na kombo babenga ka banzambe na bango maintenant nzambe wana nde tozozongela maintenant ba valeur nango nde oyo toyeba na balangue emporté. Merci archevêque. Ce qui tobito kota kuna erozo biso ta journée mobimba. Le rôle là tozalia pona ko célébrer élévation ayo en tant que premier vice-président ya société civile. Ko ozali mosali nzambe. Ozali na ba charge ebelé. Nazalaki naza. Voilà, nazalaki te. Kolobate ke
poste ya premier vice président de ligne longolanga pasteur te yango ki pasteur nde pesinga premier vice président yango exactement yango naza koloba oui parce que mosala oyo ekomisio esika wana oui est-ce que okanisi ete okozasu na temps ya kosokipe na makambo ya nzambe na charge monene ozwi est-ce que incompatibilité eza te entre kozala le fait ya yo kozala mosali ya nzambe na kokoma lisusu premier vice-président ya société civile et toyebi mpe bien politique ya mboka na biso moyibi epai kanyaka epai ekosaliri yo te makambo oza koluka wana ozomidindisa na bosoto te tika nayebisa yo wana nde ezalaki discours oyo bapoliticien kala babandaki kolatisa bato mpo batikala baesclave na bango s'il y a le faux il y a aussi le vrai ezali kaka kanyaka te parce que bakiti ofandi chaîne otovandi vinanga ebongaki nano naza politicien te yo moni baveste oyo nazolata na ndenge nafandi awa eza parce que nakotaki na bureau politique to député ça montre que esprit ya kobongisa ezalaka nde mutu moyibi aza moyibi na mutu aza sérieux eza mental na kati na ye maintenant biso tokomi koluka maintenant tomeka komema église kolakisa yango ke discours oyo balobelaka bino ke bokota na bainstitution ya mboka te bakosaki bino c'est pour cela ozokuta lelo bato nyonso baza na kati na église 100% okokuta pauvreté ezali likolo parce que mutu azoprépare kaka bato lola mais azoprépare bango biloko bakolia na mokili te même nzambe yesu ya yesu esengelaki amultiplie era nzala eza nzala esengi molimo santu te ekosenga mutu alia lipa na mbisi ya vivre mpo mikolo na ya se mo ezala na kati ya kimia tu vois tout ça ezalaki badiscours moko ya clique moko ya bato batiaki biloko na kati na bato ere bato tobengi baeglise missionnaire ere balekaka na kati ya bamarche na baopposant engi koloba ke babimi na basutani parce que sutani biso ntolataka babimi na sutani te ça veut dire bazolobela likolo intérêt ya mboka selon bango et ça veut dire congolais nyonso à part nano spiritualité na yo na église na yo oza na droit ya kodefendre mboka na yo wana constitution moto esengi constitution esengi merci archevêque na tuna mwa motuna ya moke ya suka parce que toza mingi naza ngai moko te faki na sulisa suka ya question na yo otunaki ke okozala na charge ebele te voilà est-ce que eza incompatibilité eza wana te entre eloko nyonso eza na ngonga nango kozali ere église kozali ere ya société civile libanda ya société civile tozalaki na misala minene oyo tobandaki kosala na kati ngai naza chancelier des ordres nationaux à médaille d'or à l'époque il y a président sortant Joseph Kabila. On était là pour réconcilier ba conflit. Tobandaki kotala kaka batoko utalibanda te. Tu sais mutalibanda akoki ko réconcilier yo te comment ayebani nanu na yo te munoko. Alinga loba munoko nini oyo ya yebite po convaincre yo. Tu sais que koza biloko au moment que na kata mboka na biso koza nanu ba tête oyo eza bien faite pour na kosalisa mkonza mboka. Pour na kosalisa nation congolaise, pour na kosalisa ba futur président Bazoya, pour na kosalisa vision à lobby ya Congo. Mais biso moko tozali ko négliger po batu bazao kanisa liboso ete yo zaika kabiliste moto kabila kaka. Non. Bazoka mwandenge okomi pe président Facha yawa. Ozopusa na pe. Serviteur de Dieu azaka mutu ya mutu te. Azali l'église au milieu du village. Et puis poste na ye munene zali ko bondela likolo ya motaza élevé. Toute autorité vient de Dieu. Politicien d'azana couleur, ngana zana couleur te. Butuna moi, oyo nyonso nzambe a établir comme roi. Je suis là pour soutenir et pour prier pour lui. Merci. On a des nzambe a senginga. Merci. Ezate kolobaki azalaka mutu ya. Nazaka mutu nenga na mwana na. Ngana papa na mulimo, na papa na bangoti. Merci archevêque. Na oya koyaka. Na oya koyaka. Yoza pona bato banso. Na zapona bato nyonso poto luka kimia ya peuple oyo. Merci archevêque. Question asuka. Pe ba église en autochtone désordre aller tout le monde a batuna et pas ina bango bozali na organiser ndene parce que na royoka yo bozali to église autochtone za kondimela nkolo yesu oui mais parmi ba église autochtone soko kina kombona boyoka soko organiser ndene tomio oyebi nzambe soki atindi mutu
apesi émission neti ya Noé alobaki na Noé ke délige ezobeta makasi ere délige ezobeta kotisa bato nyonso na kati ya arche sans discrimination okotisa lion ata avandi na ntaba bakolia na te parce que baza na kati ya arche oyo banyama baza pire na bo baza impire kotisa bango compte tenu naza na besoin ya koprivilégier race mosusu wana ata eza impire lobi ekoki kokoma pire likambo yo autochtone ezali contre doctrine mutu na mutu atikali na doctrine na ye me tomisangisi comme baeglise ya Congo oyo ebotami na kati ya mboka na biso ya Congo parce que oyo ezonyokwama eza bango cette fois-ci tolongola baconflit mike tomirenir yo soki osambelaka likolo ya nzete kende osambelaka likolo ya nzete mais soki tosangani parce que ozali na molimo ya kosunga Congo soki yo na kati na yo olataka boye lataka soki obatizaka bato na zelo batize bango mais tomirenir sans kotala doctrine na mutu mpo na Congo na biso ezwa kimia parce que solution nango ekouta libanda te ekouta wana kati yango totongi arche wana yango moko benga archevêque avec l'archevêque c'est l'arche oyo ezali ko réunir bato nyonso bo baza pire no bo baza pire après délige souffrance ya Congo nyama na nyama kozonga na kati ya kwena ye ako continuer ko vivre bien sans oyo ako inquiéter. Archevêque Eradi Ben Caleb ngape nazana motuna nani ko bete lelo oyo yo komi élevé na AFES okomi moto monene premier vice-président ya AFES est-ce que okoki na élévation oyo komi nango omemeli bana mboka nini ozana makanisi nini pona bana mboka bakozala surpris idée oyo ezali na président Christopher Ngoyi ezali juste pona kolamusa conscience ya société na biso parce que yango nde Congo toza na ba stratégie oyo tokolobela yango nyonso te na télévision oyo ekomema bana Congo na kati na changement mosusu parce que tomoni des années cercle kaka moko nde tozo baluka mikolo na mikolo oyo abimi oyo azongi oyo abimi oyo azongi oyo abimi oyo azongi ça veut dire mission oyo tozali nango ezali ya koapporter un plus na kati ya pays biso société civile pembeni ya ba décision ya mboka une année Congo échangé na lobby de santé une année na lobby une année talanga komango tiango sele yango lelo une année Congo mobimba ba dépôt ya biloko kolia wana eza ba stratégie biso toza nango o ba secret toza nango ngana sana ti Joseph Amboka we na Joseph Amboka we na yebi secret ya ko conserver biloko kolia ezala na bonance po ba talibanda ba ya kozango awo esengi biso même te mathématique te ezali ko kangamiso na ko fongo esili une année Congo na abondance olobi eloko moko archevêque esiminga makasi une année ya pamba Congo ezongi normal tozongi likoli ya 3 fois pe ozali Joseph ozana ba secret ya ko conserver ya ko approvisionner oui mais tozomona makambo malamu te ba ministre congolais bazo se déplacer balongwe awa une de Zambie bake koluka masango pendant que yo ozali Joseph ozali awa mais yambo pusa na pembeni ya mokonza mboko ko bwa kata mo babiloko moko pour pallier na mo babiloko na mike monsieur l'archevêque ceinture ya mokonza mboka ezali ko empêcher ba mususu bakota pembeni nae nakolobela yo eloko oyo clairement il faut landango bien moto azaki na solution kono ki sambula na Congo na période Eli c'était Eli ezaki 450 prophètes étaient
mikolo 450 prophètes basangani po babondela na roi Achab nde mukolo lola pe kangami makasi po mbula enoka te eloko nini babandaki kotia liboso ya roi bazobela Achab ke Elia azaka enemi na yo juste po baconserve baintérêt mike mike bazwaka pembeni ya mokonzi po baconserve yango balobela kaka Eli ndenge azosambela kuna azalaka na yo pour te me mukolo roi Achab Ahab akutanaki na Eli, c'est le même jour mbule nokaki. Tu sais que na kata mokili, bato oyo bazwaka bakonzi en otage, bazalaka na eloko kopesa te. Bazalaka nde na songi pe na ba conflit. Première émission nga na sala na Delix Arlo, kaka mokonzi mboka azwi bokonzi, j'étais trop clair. Ce qui pouvoir otowele la kazaka pona peuple. Pouvoir essayer comme stable. Conflit ça c'est nini. Bitabini nozotela muninga na balabala. Ce qui bozowele la bino nyonso kemboko ezala bien. Maintenant yo si gagné OK. Otika le opposant mais viens contre tout ça les kamoko pesa ngai oyo yo okoki ko sala po ngai nazala yango tolinga kito comme bango tout bazoluka mbongo bentere na bango na bana na bango moyen ba mi réunir comme un seul homme ezate yango moni société civile botami sans discrimination et kotisi bato nyonso et kotisi couche nyonso ozala opposant ozana 4 ozala majorité ozana 4 mais bit na biso Congo ya lobby oyebi tribalisme ya Congo mama na kotoucher point wana très bien solution ya kosilisa tribalisme ya Congo ezali libanda te. Parce que bato libanda nde bato bakabola biso depuis indépendance. Tu peux imaginer tozali na Congo moko eza na 4 langues nationales, passeport moko congolais, mais bato 4 langues bayebani te minoko. Mais batangisi biso kaka munoko na bango moko. Na yoka quand même apeti akoloba bango te. Et ça la kanga même na minga ina nzoto. Okomona mutazo tuntu mukanango ebele mayele zéro. Kaka français parler belé. Yango batondi kuna na ensemble. Yebi sanga français belé tondi on na 500 quelques. Mais bazana solution masangu te. Masangu ya pamba. Pourquoi babalkanizaka biso depuis kala? Biso nde to fongola miso te Mobutu eko comprendre bato basilisi biso retour à l'authenticité ba cibler masasi na mutu. Retour à l'authenticité pourquoi ayaki ko découvrir que basi balkaniser biso. Pays oyo o ba sala chantage à balkanisation za kivuta. Ba balkaniser biso kala. Mukongo akomi na baswahili abimi mupaya. Muswahili ake kasa abimi mupaya. Mungala ake pa mukongo abimi mupaya. Au moment bazana passeport moko bango tuba congolais. Kende likolo ya makanisi. Biloko bozo bundeleza yango te. Biloko ko bundela nde président de la République azaki na Allemagne alobi aye ko déboulonner. Ce qu'elle n'y a qu'à couper na ngana la qui s'est déboulonnage wana ezala ki FCC na cacheté. Ezala ki FCC na cacheté. Ezala ki parole prophétique. Oya lobela ki pona Congo. À partir de parole wana ngai nandimaki ko soutenir 100%. Pourquoi? Nalingaki na lobele ozo déboulonner sikoyo ni era koti na ba système. Aye ko comprendre que mboka nyonso ezaki boulonner. Akende Katanga eza na Amérique. Akende koto France aza. Akende ko toucher mabele ya minere Belgique alobi eza nga. Akende ko toucher eza ferme à tel. A toucher koto et c'est maintenant et comme lui-même pays na kolobango sans komachemo mwana mobali wana bundi ko bundonga na zoloba eza bamboka ba douanier ya ba OCC ba fitilité bambongo mike o ezota na ba contribuant nde o ezo sala lelo ba président na biso nyonso bazala na mbongo ko faire fonctionner pays ni ne ko fonctionner na mbongo ba contribuant ezo rendre ba contribuant faible pauvre compte tenu minéraux na bango bazo gagner le côté likolo nango yango résultat Chine era que Chine il sait très bien pouvoir renouveler le contrat parce que le pays est kobika na ressources nango mais ba ressources va revenir exacte de quelle manière et si nazo kende musika na komona bien que même Genève
Genève bakendeki bango nyonso ndenge bazokabwana na kati opposition eza la président de la République azaki na Genève, Moïse azaki na Genève, Blaise Fayulu azaki na Genève, Moïse Badongo Touba azaki na Genève. Ce qui Genève ekendeki kosalema na Genève, solution à Genève c'est pour l'intérêt des Européens ou bien intérêt à Congo. En tout ça, c'est l'intérêt toujours des impérialistes. Oyo biso société civile tolobi non et non et non. On va délivrer nos autorités, toko zongi sabiso peuple toko telema pour te libérer ba konzi na biso mboka, bo bazana kati en otage. Yabe impérialiste, bo ba ko linga te ba telema pour na ko défendre le pays. Pour na ko loba likolo intérêt pays te. Il faut qu'on soit la vraie patriote pour comprendre que même tolo banani a le kasikoyo awa a comme melo côté. L'unique c'est que yeba mukolonga nako kokutana mokonza mboka ba sekrenga na zanango na kolobele koma de boulonné même mboko otozo elia ezambongo ezana ba totem oyo maudit bachaku tokolango te bachaku. C'est pour cela que les Congolais n'ont pas le pouvoir, ils ont le pouvoir de faire un esprit. Merci beaucoup, évêque. Nabadir Nayo, Namoni que Ozo prenait plus les changements. Nabadir Nayo Nyons prenait plus sur les changements. Peuple congolais, pour voir ceux qui ont na bandeli et ceux qui ont eu pouvoir na bandeli. Assurance moko ezamaka soko rassurer bato que ceux qui ngana ndé nazawana na ko apporter changement et puis à la fin tout le monde a kailo côté et na ba dire no lobby que dans une année awa Congo est changer dans une année mais ni nous rassurer biso peut-être dans 2 mois awa pour to ko komona to ko kozela dans 2 mois dans 3 mois toto zela kaka dans une année. Malheureusement ngai nazali candidat député to sénateur te. Ngai nazalinde Joseph pembeni ya roi. Oui, c'est ça. Ça veut dire Joseph pembeni ya roi mukolo oyo roi poussa ki Joseph pembeni nde mukolo provision Égypte ezwa ki garantie. Oui. Ça veut dire ba oyo bakoki ko apporter quelque chose liboso ya mokonzi mboka, oui. Baza musika na mokonzi. Joseph akende kuna ko sala politique te, mais akende ko sala provision. Oui. Po bato bali ba kufanzala te. Ngai naza kuna na kati ya politique wana te ya koiba bato mais naza na politique ya koleisa bato pembeni ya roi. Oui. Ça veut dire Joseph azalaki serviteur ya roi. Ngai pembeni ya roi na ko apporter provision oyo nzambe atie pona nga. Na ebiseke awa okoleka awa. Awa tokokoma boye. Tikana no biloko nyonso oyo. Zwaka ka lil oyo moko. Pesango awa ko contrôler bo abondance. Merci beaucoup. Parce que mingi nazo boya koloba parce que ba ide mingi bato azotambola nango lelo awa. Eza ba ide nanga. Na bandai ko kutana na bango nde yango na moni ba parti ba église muso sali ba parti politique. C'était mes idées. On a kutana na bango naza même la ba preuve. Na lobeli pourquoi pas biso société civile biso ba église tokoki ko changer te to memela bana na biso avenir à lobby olia bana mininga kaka baya kawa pona Thomson pona Mpiodi parce que soki o ya yo pour mouvoir bango o mérite na ko tindika bango liboso l'église na yo oyo soki abimi moko mibale aye awa akosala kaka mwana na yo mais akonorer église yango moni l'église nyonso ne sangani simananga compte tenu vraie idée nde oyo bato basopana kanakati ngai nazo sala awate pona koloba pona lingina postuler non ngana lingina bimisa bana na biso ya ba église na biso na kati ya société civile bakoma lobby bato oyo tokoyeba ba origine na bango bato bazana kati ya ba palais du peuple sans reproche compte tenu bazana référence ya papa moko te bakoma kiona na bambongo na bango soki abebi sikuna boko tuna nani. Mais ceux qui na kati na bateau yebi que Delix et député Delix auta ki église piscine de guérison kuna bandi moyibi bokende na ne pas papa na ye amoli papa biso ne topesa ko pouvoir en église bato baleli na yo maka contrôle wana nde zangi na Congo soki tongeki toyeba ke bato to tindi kuna bakoki kozala contrôler na barasini bauti tozana facilité ya ko redresser bango mosusu azoleka ozofinga bato et rozo finga bato mto conseil azate parce que aux en spiritualité aux en référence même te
yango nalobelaki papa Simon ke sengeli bato babima na baeglise oyo po toyeba ke moto azosala aza ya kimangisi, moto azosala auti na eglise ata onda, moto azosala auti na banguza, moto azosala boye auti boye, bocontrôle bato boyebi origine na ba. Et cette fois-ci c'est l'origine. Voilà l'archevêque, oui. Oti koloba iloko eza très capital pesa malamu mingi, voilà. Sikoyo mouvement ya société civile wana e kaka na moment électoral oyo to eko continuer lisusu na kati ya ambition oyo zo lobela biso o. Eko continuer lite ya population c'est le changement. Congo eza na besoin de changement. Société civile eye wana pona ko appuyer changement. Ceux qui pona ko appuyer changement, changement ekozala te kaka pona campagne oyo après campagne. Il faut continuer, mûrir davantage comment est-ce que tu coupes ça bonne marche na kati ya mboka. Ce que tali lelo ba faire ba kuluna, ba faire kokata na mitu, ba faire ba tokobomana, ezali parce que Nzambe aza même te. Tala même na mosika, l'hymne national oya Congo tanga quand même Nzambe te. Voilà. Tu peux imaginer. Bino babwaka bino na sima kufa zelaka bana nonde bakovira kabana pe bakokufa. Ça veut dire toza na musala munene ya kosalisa mboka oyo. Mboka oyo eza na présenter. Yango bato tem nyoso moni na kati na mboka bazokende kotiela bino léopard. Au moment yebi ke léopard akendaka na chasse oyo. Et puis soki kaka zwi nyama aliela kaina sete. Amataka likolo ya nzete alie kuna babiloko ekokwe nde bamisusu babandi kolia yango moni na pouvoir na biso bato tu baza desi na bato tu bapuyaki bango après kokoma na pouvoir abandonner esprit à léopard. Oui, monsieur l'archevêque, merci. Tout à l'heure au Tikolobaki na élection en décembre awa yo oko postuler te oko soutenir bana na bina société civile. Mais si vous avez un soutenir dans l'élection de décembre et vous avez un profil, est-ce que vous allez tout simplement poser la carte qui pouvoir dans la famille, dans l'église? Quel est le profil? Famille. Herbalobelio naza président national de l'église autochtone. Voilà. Ça veut dire esangisi mangomba na mangomba ba oyo bazaki na décision te na kati ba décision mboka na biso te. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour mon église, mais ezali pour na ba société civile nyonso bo baza na kati ba décision te, y compris l'église. OK. Bon, dernière question. Tout ça, j'aimerais un peu ouvrir une parenthèse qui te regarde vite fait. Aujourd'hui, vous êtes vice-premier président de la société civile. On aimerait un peu te bénéficier de l'expérience, de la savoir. Quel est selon vous les secrets de la réussite? Conseil nous groupe sa biso jeunesse aux années, de inspirer na ko réussir, na ko comment bataminer nos labino. Conseil à liboso c'est l'amour. Bolingo. Mutu soka lingi muninga sala ka mabete. Soko zo mona lelo ba politicien na biso bazali ko tutana mitu manque amour. Manque amour et même ka trahison. Soki ozo linga o émerger makasi na vie na yo zala na bolingo za sincère. Parce que bolingo est pardonnaka. Bolingo esalaka mutu abosana oyo mabe basalelaki. Comme Jésus c'est l'amour, c'est pour cela alimbisaki biso masumu na biso. Moko aza juste azate, mais c'est par amour otozi faveur akobenga malelo banani. Deuxième chose, ezala un esprit ya kobosana mabe o mutu asaleli. Ebele abato soki bazo échouer parce que abosana kate oyo basaleli. Maintenant nzambe otosambelaka po tobenga mabana na ye abosana mabe biso tosalela ye. Et troisième chose, il faut beaucoup bosser. Travailler trop dur. Au moni pongana na comme le premier vice-président, et ça lutte parce que ba ramasser non, parce que déjà na travaillé qui maka. Na zo travailler ko kende kutana na église wana. Mukolo na kenda na église na Kamba, ba serviteur nyonso ya Congo. Ba taxa kinga ke ko luka kisi na Kamba. Ake koluka ba maji omona ake kofuka me papa Simon Kimban oui na fuka maki parce que na eba ki kezali premier esprit supérieur à Congo
mais moto comprendre à quitter moto mais ma vision azaka na provision sans vision provision zate il faut beaucoup bosser ko travailler dire sans tenir compte ya koyoka bato bakolobela yo mais yondo za na vision matoyi ya bato koloba sima bayebi eloko zo sala te mais résultat nango nde bako comprendre abandaki ko sala boye parce que abandaki ko luka boye minito eza muke tokomata parce que tozo bosser tokoleka wana tozo luka koma tokende po jeunesse ya lobby lelo jeunesse eza na problème très sérieux bazo imiter nyonso eza na kata ba film lelo muto po azwa mbeli po akata muninga kingo akomi komona eza normal compte tenu société civile ce qui est commis fort et commis placé partout pour na côté à comment jeune à koki commis développer même ce qui attend quitter à cette île de société. OK. Merci beaucoup monsieur l'archevêque. Question ngeza boye pour na l'église autochtone ba s'attendre nini ndengo komi président et vice-président ya société civile ba ki ko s'attendre nini nayo. C'est clair ba komi attendre na changement. Il faut bien attendre bana na bango pe ba kota na institution mboka. Parce que nous avons une nouvelle classe politique. Pour tout changer, même na kati na famille, même na kati na misala, moto ya saliminga, soit kapé repos. Ce qui société comme ya mwana tel, na mwana kingani, papa nenda zaki tel, il faut y faire à la tel, yeba ke idéologie à makila wana, et ko changer kamboka te. Et sengeli to meka bato misusu, yango moni société civile. Eza wana yango na sengi na bato nyonso bo bazana ba plateforme bazana ba association bazana ba asbel na bango baya komi adhérer massivement na kati ya AFS compte tenu ya bato nyonso ba mi retrouver pona moyen ya malamu ya kobimisa nouvelle classe politique oye komema espoir ya lobby ya Congo. Merci na baimboka nyonso zo tala biso au travers cette émission lisolo ya bana mboko ni avec l'archevêque Eradi Ben Caleb Mekola Tomesana Kobengaye, premier vice-président de la société civile Oeza Essengo pour Nabaimbo, quand nous au travers cette émission, l'isolo ya Bana ya Congo. L'homme de Dieu, il n'a tout le monde. Ni ne sala qu'en sorte que Ozalaka proche ya peuple congolais. Yozana bolingo trop na peuple congolais. Ozalaka mutusoka aza élevé, à ta peuple congolais, à ta la kaïka lisoté. Wa motuna nga liboso ya mibani ngoloba elo nizo sala lisusu ba conflit ezala ba conflit etonani eye ebele et pour na bino bato sala ba statique quand même moins élevé les infiltrés aussi na katika kawana et puis lelo mwana mboka gouverneur Jantini Ngobila ba kondunga na Godem Poi okoki koloba ni pona bras de fer na bango tika to ke no ba les akoto ba les akat parce que aux ambassadeurs eloko ya liboso de la paix opposer question lobby. Vous êtes toujours là. Très proche. Na ko répondre yo boy. Au moins na renommé nyoso na sina sala. Oui. Na tikala ko envier même te soki ba pesi invitation pour ton ke docteur. Ezate ke na lingaka te poto. Mutu nyoso linga biloko malamu. Menga na luka ka malamu wana. Et mon petit peuple lobby pour ba envier kunate. Pour nanga baninga bazaso baza élevé liso eza sur la peuple mais yo liso sont ngaka na population c'est pour intérêt personnel ce qui le lomboko ezolé là c'est pour l'intérêt personnel peuple nyonso eza développé tambola na intérêt personnel te ba tambola ki intérêt général maintenant ce qui ozoluka intérêt personnel au kwamvie kaka yonde ozala au delà ya bato nyonso desi ya bato nyonso mais soko zolinga omisala ngai na yo ndenge moko okosala te obosana te ke moto osolana aza archevêque yango bible lobaki soki moto azolinga azala supérieur a bamisusu esengeli asala nini akita mpona koservir bo baza na se mpo azala élevé. J'aime mon pays, j'aime mon peuple et nakoabandone bango te nakozala pembeni na bango jusque na temps oyo nzambe akobongola mboka oyo elongo na bo bazoyo kanga bo bazana mawa moko neti yanga pona ko changer bato ezate poko mapoto zolia ba hamburger ndoza na souci ya Congo ezate mboka ezopela moto ezobunda yo ezopesa maintenant ba idée na famille no libanda
pesa bitumba na yo na kati lakisa ke ozali ko compatir na peuple wana eza abandonné mokonzi ya mboka aza na besoin ya bato bazala pembeni na ye baflater te bato balingi mboka mpe balingi ye mpe balingi baautorité baokeya nsima na ye bakodevelope mboko sans problème bafitilité nyonso nga nazomona entre bapoliticien kobunda c'est juste pour des intérêts mokonzi nano asilikaka te soki moto mokonzi asiliki ça veut dire akosisa peuple na ye yango soki nzambe eleve mokonzi apesaka ye bacapacité akozala na motema mone po asupporte bafaible na bo baza fort mokonzi azalaka na litoi moko te mokonzi azalaka na matoi mibale nde yango okoya kodécouvrir oyo eza mabe oyo eza malamu ere oyokaki bato miba soki ozali mal entouré yebaki okoéchoué na vie et soki ozali bien entouré okoréussir na vie lakisanga bato ozotambola na bango na kolakisa yo esika ozokoma ça veut dire soki ozotambola na kuluna ata ozali intellectuel elobi okozwa machete. L'homme de Dieu, l'archevêque Eradi Ben Kaleb, beaucoup de conflits et les infiltrés dans l'institution, ils ont clé à Mboka. Otuninga likambo ya gouverneur Gentil Ngobila, na président Godin Poy. Oui, wana ezali affaire na bango baza na institution ya mboka. Ngai nazana kati kuna tena kwendo tia lolemo ya nini. Mais si ya conseil mais oza conseil te bato bazoli ya bambongo na oza société civile. Na kokota kuna te. Oza analyse idéologue au milieu du village. Loko oyo nga nazana. Bande konomba konungana. Banungana parce que bayebi loko bazo welela. Pona nga na koloba likolo ya peuple ozo souffrir. Wana eza babituma na bango. Kokota kana mabituma mususu te po ya ko affecter na makambo concernant te. C'est notre gouverneur et c'est notre président Godin Poy. Ceux qui battent tout ani, baba na mboka bakoyeba ndenge bakubongisa selon raya milie bakutanaka. Ngana na koti kunate. Na banda kolobela na se yao. Non papa, na koloba yoka, koloba na biso ezali pon intérêt à peuple. Peuple. Peuple za bango te, bango na basati ba autorité. Peuple ezali bato baza te tina te oyo. Nde bango so tuninga makambo na bango na koloba. Merci beaucoup. Tout le monde archevêque a beaucoup de na marambouana, beaucoup même matin moi conseil c'est pas grave. Mais archevêque obandi bitumbo kala. Yo moko ti ko lobangwa ceux qui ont commis ici cause c'est-à-dire aux sous pauvreté nzamba sali o grâce. Ngana banano po batu bazolo ba moi mingi. Nanya zana sima na yo. Ni membre du gouvernement, batika la renommée ote, les autres moments na ba chaîne. Et bimi, chaîne à télévision, et bimi, radio. Et bimi, orula carrosse, ba jeep ezali, nanya za simana yo. Est-ce que ça na mutu moko boya, boya ke la ko moi biloko to ndenge nini? Tika da sekiso. Obi simananga? Liboso nanga ko zanzambe simananga pe ko zanzambe. Liboso nanga kozanzambe sima nanga kozanza eloko moko na kolobela archevêque Caleb koya na Kinshasa azalaka déjà azo exister quelque part azalaka déjà si afandi na este asi afandi si masolo nde aye maintenant na Kinshasa ça montre ce qui na teki parcelle nanga moko na ko somba télévision. Vraiment. Non, parce que na travail qui déjà na zana ba bien. Merci. Po ba mona yo. Et sengeli na no ba mona contribution na yo, apport na yo par rapport. Okoki ko kende ko vanda te na bato mikolo soki na no yo za mukolo te. C'est ça. Et sengeli bakuta ki mokolo na kati nonde ba ko pousser au pembe. Misala sans contenir na no aide mutu. Merci. Je pense que Bozui réponse à la question Bozaï Omituna. Alors parce que belé abato, tu sais, yango ana lelo, ce que mon église a bien, mon pasteur a bien, Seigneur là comme pasteur moi si mobile. Moi si mobile c'est-à-dire oui, parce que comme il a quatre na mitu abato, double sim. Koza bato ba travailler ki nano depuis bo mwana.
batindika ba masangu bamema basaki ya ba or ya zelo ya or bamikolisaki formé bamelima ya balabala bato yango nde yo aza déjà bien formé ayebi kobunda na vie aboya komilamante à comprendre que papa te mama te yaya te noko te azobeta ba prophétie lukuta te o die madi non kobeta ba prophétie lukuta soko ozali na kata koluka mbongo na makambo nzambe soko kosala enquête oza journaliste okokuta te bato bazobika awa te mutalobeli oke basengaki mbongo ube pona kokutana na archevêque Caleb kozaki eloko tala ba miracle nyonso nzambe azosala wana mama ba fiche la ezate ngai soki nzambe apambolaka nga parce que nayebaka nasalelaka ye akofuta nga na banzela mosusu merci omoni ke awa nasalelaki ye tala nzela naki ekobimela kuna premier vice président oyo nga moko nakanelaki yango te osepeli mpenza nde okomi vice président nakomi na moyen akomi exprimer librement par rapport ya ba mission nzambe apesi nga par rapport à pays merci bakalite wana epermettre nga naloba etant ke nde yango namonaki avi na ngai eza boye merci. Merci, cher archevêque. Je pense que Kozala occupé fonction mounene wana ça ne peut que se fêter. Et puis archevêque avant ça maramou depuis kala et lelo na signalé déjà madame n'a parlé donc nazozonga bien parce que n'a un archevêque. Merci. Merci mesdames et messieurs. Donc comprenez c'est l'ambiance de cette émission le solo. Il y a Banamboka, c'est l'archevêque Radi Ben Caleb, l'ange de l'église piscine de guérison, et puis le président des églises autochtones ici dans la ville province de Kinshasa. C'est le patron. Donc, oui, idée à présider la gratuité de l'enseignement. Oui. Et où t'as pas Tikana lobela yo. Solo la vérité. Ba oyo bazali ya kosalisa mokonzi baza pembeni. Ouais. Tozana ba kanale. Oyo ya kosala projet wana ezali na kati autochtone. Oyo ko remettre ba valeur ti bato wana na projet wana bakotanga 101 €. Mais secret wana ezawa na boy koloba parce que ba renard bazebe. Atabo lobi ba sa logote eza na motana ba koyiba oyebi ke bato mikolo ba travail baza inspiration mais nga l'homme de Dieu nga on se verra révélation eza lisusu te et comme kozela ba idée bato po bazwango mais soki na koloba fallait na komisa message et pas ya kolo nango soki komi e pas na kolo nango ne na koloba awa ko simba awa bo sala awa ko sala bo nzale ko katana sans toutefois komona lisangu libanda awa kaka batumso atuni so mutuna mo babike archevêque kendo luka batete pa na bango betela bango porte omitala kaka yo moko force tranquille bani ba ngabe mo lisoloti tika na bisa o mona mboka ti zela na bisa yo nazana besoin ya batu mais okenda vers bato penate nakenda ka vers bato babi trop réservé surtout naza nakenda ke pa bato mingi bato nanga oya se wana omoni bato na biso ya se wana ya autochtone nde nakenda kolia na bango kovanda na bango na ba milliers rekile compte tenir nazo compatir na bango. Pour finir cette émission ngena tunoka motuna bodo kabwana yo mikoleleki vous avez invité na kamba makambo esalami ba prophétie pe mona se réaliser pe evandi à quand retour eza na kamba pour juste poser ba selaka yo quand même bon va zapper la besoin va remercier kamba ezali nouvelle Jérusalem ya Congo parce que yo bana makambo spiritualité na biso to ko valoriser yango oui misala nde nazalaki nango ebele oyo pesaki nga tante mais nakanisi ndenge na komi déjà na ba problème ya ba préparatoire pour kozala annoncer parce que on est en ndako à tout moment na kozonga na ngonga na mwana kwa kende pa na bango est-ce que tout na kamutuke na ngina kende pa na biso. Merci, mesdames et messieurs. Ça n'est fini pour cette soirée. C'était l'archevêque Eradi Ben Caleb, premier vice-président de la société civile. Et sa responsabilité, mon naine, l'homme de Dieu a vacuumé, a fait une restauration.
bino ba partenaire bino bandeko bolanda biso na mboka Congo au travers de cette chaîne PJ Télévision, Piscine de Guérison Télévision et bombeli bino ba espace moko restaurative oyo ko sala que visibilité na bino ezala à une autre dimension très élevée quand ndebo mona to sala to au travers pour la montagne so quand même Piscine de Guérison au Kangela Motoport c'était ça pour na ba na Congo télévision eza ba na mboka ya ba na mboka mutu nyonso azana biloko na ya koleka pe akolekisa yango sans problème to bengi bango nyonso ba ya sans limite moto nyonso ya eri yo kikenga na za mutu ya bato ça veut dire biloko na ngai eza ya bato eza ya bato eza ya ngate et puis opportunité na mutu nyonso oyo aza capable ya kopesa de quoi il est capable aya amilakisa apesa de meilleur. C'est ça le Congo. Merci beaucoup mesdames et messieurs, merci aux professionnels des médias. Je suis en train de dire à Trésor Kalema, pourquoi pas plein midi, à madame Maman 11, merci à Pila, merci à Bandekoto pour Messana Bango, na PJ Télévision Awa, Soginzambe a été Nganabino Balasimatozara, la PJ Télévision, et puis à nos chaînes partenaires. Bissona Bino Bandekoto, merci à Didiero Capitaine, le directeur technique de cette chaîne, qui est à la prise de vie. Merci à notre réalisateur et directeur de programme actuellement, Fabrice Makengo, pourquoi pas notre directeur Mike Soki, pourquoi pas un rédacteur en chef Solanae, Trésor 13K au travers Babi, OESA, gouvernement, premier vice-président, parce que Bissona Caleb Tinalola.